Bonjour, bonsoir. Lelo toza na mbisi na biso makerere. Makerere eza mbisi moko bien. Bato bakati yango eza kwa Thomson, mais eza Thomson teta ndenge eza. Donc yango lelo tokotumba yango. Po bato bili bayeba kosala yango te, ba mingi balia yango baza ba Nigérien na ba Ghanais na mona balamba yango mingi. Et biso pena ba Congolais tokipa yango te, mais ça bien vraiment pour la santé. Na na sister na ngai ba comprendre que pas docteur aliaka yango. Eza bien pour na cholestérol. Eza bien, eza na protéine ebele na kati. Ndenge ya moni ba pesa ke pas docteur aliaka yango, eza na protéine bien ebele na kati. Il est vraiment pour na Thomson to liaka normal. Yango lelo to yo présenter bino yango, to so ndenge ni to sala yango. Tout ebele ba bo sala yango te. Ba to be ba bo sala yango te. Ils ont vraiment très bien. Nga linga yango mane na ngo sala yango te. Nga so Thomson eza te na zanga yango na ndako te, na lam na tsa yango na posa Thomson. So na tumyo mutaka makuto, eza Thomson, na biteza Thomson te. Na ba na rocha ai, mais na ai ya frais ya nini te. Na oyo ka ai za na ngeza na ginger, na tangawisi. Mais na préfère o nga mona niki pe na sali, mais loko eza te yango to saleli lelo oyo. Ya wana saleli oyo. Na préfère o nga mona sombi ai na ngai le fresh moko nika. Ya fresh nga mona niki. Mais ça peut be boum sous. Mais quoi eza te, c'est pas grave na sali yango. Tout en peut ka mola bibi na on peut ka bien. On a sali na chi. Na chaki mwa mungu na chaki mwa mungu muke. Pe ya kuma no loko kamfuzo mungu ate na chaki mungu na chaki mungu na yeko cha ki magie. Po mungu si na chaki na baloli po kota pasi boli kamni imagine nga che après na yo cha poudre na nga ya fish. Okay. Cha na baloli yango ba oui ba bozota le bele mais bo sabonné te. Bota li boza sabonné te, bo sabonné ça biso vraiment bien penza. Vous partagez pe na baninga. Batinde le tateka yo moka otiki on a téléphone otali bombi. Lo ko te éviter ça. Ouais, on a tie ezali ndembi, matungulu na ai. Ndembi, matungulu na ai. Présenter biso mo beso nous ça éviter. Matungulu, na tie matungulu mibale. Après na yo kocha bokemoke ya ndembi nanga. Après natina ai natina pipili mibale et dépend na sali nini ndenge mbisi ezali na nga na 4 mbisi. Donc nika yango. Na nika kiango déjà na mon ex. Na nika kiango. Ndembi, matungulu na ai na o ezaki na kati. Ginger na ngai tanga osaki ka mukie na tsaka ngo na tsaki na kati pe. Nakuta makati après na yo mafuta na china sopi mafuta mon année na zobalga déjà ils ont changé déjà nani na chi mafuta couleur est changé oseleli sozelimana ya chicken te na mbisi na chana na ngango te. Ça dépend mbisi. Okay. Voilà. Na mbisi musu na chaka ngo, na mbisi musu na chaka ngo te. Wani ya siko seke na mbisi musu na chaka ngo, na mbisi musu na chaka ngo te. So za musu na oya chicken na chaka. Batu baozi la malangwa. Wana fa ba komande. Te so ba komi 1000 nde oseli malangwa. So ba malangwa wana. Nde ulakisi malangwa penza. Malangwa wana. So ba 1000 abonnés balakisi bino secret malangwa boyoki partager 1000 abonnés balakisi bino secret ya malangwa. Bayebi ya malangwa. Donc
na tie penda boye mpona kosozene biloko vraimen ekota mungu okofandisa yango pendant ata 1 heure du temps mpo biloko nyonso ekota na kati nga mpe mona sala na préféré na sozene nga na butu na mbula mungi na ntongo natumbi wana eza susu makasi mais donc toya pressé boye osali ka vite fait peut-être 30 minutes 1 heure ofandisi yango pisi pene zwi ekoti bie bamungwa banini suto ekoti na kati apres otie na kati ya four sikoyo ozotika yango evanda nano na otika yango efanda nano pendant ata 20 minutes 20 minutes c'est bon. Abonnez-vous massivement à Marie-Grâce Mpimbo. Merci. Bis na biso efandaki 30 minutes yango sikoyo na otya na kati ya four po ekota penda ekoti bien 30 minutes wana na otya na kati ya four bosana kotia sauce likolo boye te ntango osomba mbisi tia mwa sauce likolo boye yango tokota na four esala 10 minutes apres tobaloli ndenge etumbama tozongi na four 15 minutes kotokona na four na nga natika yango kotumba boye po etumba pena vraiment lokola ndeti eza na makala donc kanga yango te modele ya four na likolo eza na ndila grille ya grille na likolo wana d'accord totala maquereur na biso yango maquereur na baloli yango on échange couleur ntango osepende ekoti na ndinda yango na baloli yango sauce oitikaki ndambi na bien otya na likolo mpone na baloli ntango baloli sauce mbisi ifo batya sauce na kote wana mosusu na okotisa pena bien minutes azosonsa na four mbisi na biso ebeli maquereur ndenge ebeli ndenge ebeli nalonga ngo mpe na four na maskati na matongo likolo ebeli toko ebeli mpenza te en tout cas biso eza bien eza na protéine Marie-Grâce expliqué bino docteur bakani alinga yango mingi naotya sauce nanga ezali matungulu mais eza na mwa secret nango mona asalaka bato baliaka to mbisi nanga bayebi donc nde nasalaka yango oyo alingi apase commande abengi nga na osalela ye napresente bino mbisi na ngai yango oyo maquereur. Abonnez-vous massivement na Marie-Grâce Mpimbo. Mbiso yo nga docteur recommandant yango na lia yango mingi. Na sala yango na mona ngo balango kitoko te. Na yo za moi secret au sala yango donc pour fona lia yango chaque semaine. Alors donc mona profiter na yo yekola donc landa peka ndengwe olingi mes sauce derrière caméra. Il y a un secret moko atie mais ça on m'a matungu pour ça on m'a matungu nao et bi malongo kago. Merci beaucoup sans s'abonner te la prochaine numéro bozo ba vidéo na biso soit 4 la bino. Bye bye. Bon week-end.